Bonsoir, bonjour Banana Nzambe, bonjour peuple de Dieu, bonjour Libota Nzambe. Pourquoi malamu Libota Nzambe, ça dépend à l'air. Oyo mutuno surtout kozwa pona koba kotala vidéo oyo. Ezanga lisusu bwana musala ya papa Nzambe na nzela na YouTube na kombo ya mama Elijah Nathalie. Na pesi bino mbote mingi na mabota na bino place nyonso to o muta kozwa occasion pona koba kotala susu message ya lelo bolamu lelo otata Nzambe sala kinga pesa kinga pote na kabana bino bana na pote na kabana bino corps du Christ pote na kabana bino Libota na Nzambe tikete na pesa tata Nzambe merci pota batela yo abndinga batelinga pa bateli otokota na susu na mukona lelo na nzela na YouTube na musala ona salaka. Père éternel Nzambe abule papa na pesi merci kembo nyonso lokoma sanjo ezongi pa na Seigneur Dieu ozali Nzambe na kembo mokena likolo na Dieu de l'univers. Les dieux des esprits des prophètes soient loués, soient bénis. Nzambe na nete le kombo no pe na commission Seigneur. Nzambe moko ta kokani na pa kotika la kozalate. Na commission notre créateur, na commission tata na biso, na commission mokonzi na biso, mobateli na biso, na commission ozali nyonso ya biso pambate, obimisa biso kati na pambate ozali source de vie Seigneur notre Dieu. Ozali source de vie o tata Nzambe. Bomo ye utaki kati na yo. Yo bomo yo pesa ki na biso utaki kati na yo. Tata Nzambe na peso merci. Na tiki libota moko na moko bakozokazo kotala video na maboko tata Nzambe batela moto nyonso to batela mabota na bango place nyoto baswami bezala na ngamu tandalo kosala mosala na oisika na nzela na YouTube na sengi bolingo no Nzambe na bomoi ebatela moko na moko makila no sumasia ekouvri biso moko na moko na molimo pe na nzoto na biso na sengi bona kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen. Bonsoir Libota na Nzambe, bonsoir peuple de Dieu. Ezanga lisusu mwana musana tata Nzambe na kombo ya mama Elijah Nathalie na sela ka Nzambe na nzela na YouTube. Soko zali mbali boso o mona vidéo o s'abonner, o partager parce que on a ka kosa musana tata Nzambe na loba kama kama na partager kana bino makamba spiritualité nyonso to Nzambe la kisanga pe o elata kanzoto na vie physique. Pe na kabola ka lisusu ba réalité nyonso to ya mulimo pe ndenge koma kana nzoto. Pe na kabola ka ba révélation na kabola parole de connaissance na kabolaka bakisio Nzambe pesaka ngai pona bino bana nae na kabolaka babola munyoso to Nzambe pesaka ngai na disposition na bino yango papa Nzambe tianga pote na sala nazali mwana musala tata Nzambe nazali kosala musala pote na bino bana Nzambe bobika na ono to bola tata Nzambe apesaka ngai bolamu ya lelo ezali nini ezali kisi pona faiblesse na kati na nzoto na moto avana kota nango na koyebisa bino ndenge nini Nzambe na motindo nini bien na lolenge ni bien na nzela nini Nzambe apesaki nga kisi oyo ezalaki na mois de juillet toza na mois d'août lelo toza le 12 na mois de juillet nazaki na musala ndenge na ese bino kino na sala ka quelque part na kati na musala mba moko na bandi koyoka nzoto malamu te andi koyoka nzoto malamu te na bandi ko prier kati nga nazo prier kati nga parce que na lobaka Nzambe na loba na bino Nzambe atinda ata msusu malade ye na nzoto na nga pote na prier moto abika bien na koyoka douleur moko le na ko prier pe sile pa na ngai moto place azali akobika siko na prier nazo sala musala pe normalement nazo sala musala normalement nazo sala musala nazo prier kati na ngai ba douleur wana ezo sila ngai te pona ko expliquer bino ba pasi yango zaki na kati na nzoto na nga ba douleur wana na kanisa soki moto o déjà bela malaria moto o déjà bela paludisme akoyeba ba douleur wana na banda koyoka pasi na ba articulation na nga nyonso to nazoka kingo pasi nazoka ba articulation ba genou pasi place nyonso to ba articulation nzoto zali na banda koyoka ngo pasi bandi kolenga donc na lamukaki malamu ekomi kaka na après-midi bo na musande na sala parce que na sala na après-midi na bandi koyoka nzoto malamu te mbamo na bandi koyoka monoko mabe posa donc na bandi ko kanzoto nyonso to passe donc na telemi makole bandi ko lenga mais na ibisaki mutu moko te na ibisi collègue moko te nazo continuer ka ko prier na batata Nzambe pesa ngai makasi tata Nzambe pesa makasi na sisa musala na zonga na ndako kotika ngate na bela malade mais passe wane continuer ki na ngai na bandi ko yoka doko nzoto mobimba passe lokola ndenge passe oezaka ya malaria lokola ndenge soki malaria beti mutu ndenge passe saka na kati na nzoto yango passe nga na yokaki na mukolo wana le na
banda koyoka nzoto malamu te. Pasi moko ya ba malaria, pasi moto nyonso to abela malaria ezali même ndenge moko na malaria. Moto nyonso to abela paludisme ba douleur wana banda koyoka ba faiblesse wana kati na nzoto na banda do makasi esili do makasi makolo nange bandi kolenga do makasi nyonso to esili na nzoto mwana tele mabieme malamu ezaki te mwana sa musala malamu ezaki te me banda kosala kaka ba effort na vani na pasi wana tina silisi musala na ye kozonga na ndako na mabutu wana. Mais eloko moko na remarka kile na zoka ba douleur wana donc posa ya kolia esilinga nazaki so na posa na nzala te do posa biloko no te silinga ezo swanga na kati na mikuwa ezo swanga na kati na donc nzoto mobimba pasi tina kingo pasi donc nzoto ezo lenga mais eloko mo na remarka na kati na pasi ale pasi wana ezo sala ngai na banda koyoka malili te noka malili te bandi ko mi poser pa tata nzambe question ngai pe na bimite na ke na Afrique siko malaria ezo betanga boy malaria o wuti wa nga na benga ke malaria mais ezaki malaria te na sisi musala na ye na ndaku le na ye na ndaku pe na bike no na komela pe loko mo tata nzambe bikisa ngai na butwana avana lala na saliti nazaka na bati moko ana ndaku na yaka na babiloko ebele na Afrique le na yaka nazana bati oto benga bati ya sinda be bati ya citron na butwana na melisi ya ti ya citron pona lala donc na koki kolala butu mobimba te nzoto pasi donc na bipe na omelelo ko moko te nazela tata nzambe ye moko abikisa ngai na vandi na pasi wana butu mobimba ye kokoma lobi nango na tonga papa nzambe pasi zo sila kaka te no kesiko osa musala ndenge ni na vandi likolo ambeto na vandi likolo ambeto na likolo ambeto na tie libumo nanga na se likolo ambeto na bandi ko sala prière kati nanga parce que na esaki bino ba prière mususu foto sala ba prière silence na bandi ko sala ba prière silence kati nanga na bandi ko sala ba prière silence kati nanga tata nzambe bikisanga donc ememaki même pas biloko moko ya ba 5 minutes mba moko molimo epesinga révélation le molimo epesinga révélation elakisinga kisi nini nazopesa bino kisi molimo epesanga pona kobikisa maladi wana ona banda kobela maladi yango eza na kombo te me maladi yango ezali ndenge toyokaka pasi na nzoto soko ozali kobela malaria ndenge oyokaka pasi na nzoto soko ozali kobela paludisme yango ezalaki faiblesse wa maladi wana nde eyelaki nga na kati na nzoto sikolia na bandi koprier na kati na silence wana te libumu na se likolo mbetu pona sina yebisa bino ba stratégie nyonso to ndenge ya koprier koprier na silence koprier zaka pona koganga te na bandi ko saba prière wana le nazo saba prière na mba moko mulimo bandi ko loba na ngai nzamba salanga ngolo lera tinda ka ba ange ba pesa nga message nazo lera lobaka mulimo ezali ba ange le ba ange ba zo ko pesa nga message na mona ka pe bazali ko lakisa na eloko o ba yena ngo pona mona na misu na ngai boy na misu na ngai mulimo eza na misu bo moto te na misu mulimo tata nzambe alobila nga bandenge bele donc na moni mba moko esprit bani ko loba na ngai zwa orange na orange te zwa citron molimo ebisinga na passe na banda ko yoka lokwa malaria wana lokola malaria lokola paludisme donc ba articulation nyonso to nzoto banda osala ngai pasi donc moyena tene matema kolizo lenga nazoka mikwa na nga na kati na nzoto pasi donc nzoto mobimba nazoka ngo pasi mais mutu passe na banda ko mutu passe te mais ba articulation nzoto nyonso donc nzoto moye se tenir debout ezaki te nzoto moye se tenir côté le maboy na banda ko kokaso côté le matin wana ezaki deuxième jour malade yango bandanga na après-midi deuxième jour bandanga na après-midi na kati na musala siko deuxième jour wana na likolo mbete fana la muka deuxième jour pona kende na se préparer na kende musala mwana se préparer ezaki te wana ezaki vers ba 6 heures tongo na mekina telema na sali petit besoin na zonga na zongi likolo mbeto donc makasi makolo toujours ezo continuer à olenga donc nzoto penda passe ko kapenda ya passe mba moko esprit bandi koloba na ngai zwa citron wana pe nazomona na miso nga molimo citron ya boye après c'est lobi na ngai zwa litungulu pe ya boye litungulu ya pembe na ba poso après ça yebisi ngai molimo ndezo sola na nga nazondima nazotala kaka na passe nazaki na kati na kati na nzoto nazondima molimo ezoloba na ngai zwa citron nazwi citron zwa ni wana zopesa nga message kisi pona sala pona nzoto na wana ko partager bino na maladi na kisi o pamba te boyeba eloko ni boko kosala soki mutu moko okau oyoki ba passe ya ndenge wana molimo ebisinga na zwa citron wana zoloba na ngai nazali komona citron na moni citron na moni pe na matungulu après ça ebisinga zwa mungwa yango ezalaki ba mungwa minene mungwa ngana utilizaki yango ezali ba mungwa minene ba mungwa ya Corse
donc eza pena ba mungu minene mungu corse eza ba mungu minene mungu na utiliser ki mkolango yango o mungu minene après service nga ezwa sukali nazwi sukali eza sukali ya chocolat voilà eza sukali ya chocolat oyo esa kinga nazwa miel te sukali nazomuna na mulimo zwa sukali nazwi sukali siko ngana bisana sala na ngoni wana zotuna peka na kati na prière na kati na esprit zwa citron oyo sukola yango zwa matungulu na sukola yango kata yango tia yango na kati na nzungu ya mai tia mai na kati tia mungwa tia na sukali tokisa yango me matungulu oyo mulimo ebisinga na sukola yango kaka na baposo na tokisa yango na baposo na yebi eloko neza na baposo matungulu te me nzambe akela matungulu ayebi na ba citron oyo ayebisinga kaka ndenge citron eza bongo na sukola ngo na longola pe poso te nakamataki 3 citron nazwi 3 citron nazwi 2 matungulu parce que matungulu ngo ezaki minene makasi nazwi matungulu kaka na baposo nango na kati yango na tia na kati na nzungu nazwi pe mungwa quantité ya mungwa ezala makaya butete nazwi quantité ya mungwa na mesure na tia na kati ya nzungu nazwi pe sukali ya mesure na tia na kati na nzungu nakamati mai wana na tokisi nakamati biloko nyonso to o molimo ayebisaki ngai na tokisi l'air etoki wana parce que l'air ayebisaki nga mulimo lobaki na ngai tokisa biloko wana après omela yango okobika nakamati pe na tokisi yango na meli yango nazwi pe ndambo mosusu le na meli yango vers ba 6 heures et quelques vers ba 7 heures parce que na banda ba passe ezalaki na lamuka vers ba 6 heures nazokoka hotelema te siko le na meli yango vers ba 7 heures wana ba moko na moni nzoto nanga mobimba etoki pe na nzoto mobimba etoki mais le nazoka ba douleur o na yokaki malili te bola nanga très bien le na meli yango nzoto nanga mobimba etoki na yoki pena mwa makasi ekomi na nzoto natokisaki ba citron oyo natokisaki ba citron na matungulu kaka otok sukula yango kaka ndenge eza boye na baposo nango kobwaka poso te citron pe mobimba na poso nango nzambe omutakela bafruit oyo ayebi eloko neza na baposo ya citron oyo nzambe akela matungulu ayebi eloko neza na baposo ya matungulu natokisi matungulu mobimba kaka ndenge eza boye na sukula yango be na kati yango na baposo nango natie na kati na nzongo natokisi na ndambo ya mungwa na ndambo ya sukali natokisi yango wana esili nakamati na meli na yoki mwa malamu vers ba 12 heures na se préparer na kele mosala me na memaki ndambo mosusu bute mosusu mobimba na mosala nazomela na omela ti ekomi ba vers ba 15 heures na yoki pena nzoto na ngai ezongi normal. Pourquoi nazo partager na bino message oyo nazo partager na bino bakisi o parce que nzamba lobaka ko utiliser ngai pote apesa nga ba révélation pote la kisa ngai oyo ngana oto yeba kite nzambe wana zali tata na biso akela nyoso tu na sena moy pona disposition na biso ba fruit nyoso tu toliaka na sena moy ba mai ba biloko nyoso toliaka na sena moy donc nzamba za malamu koleka malamu na ebite na expliquer bino ndenge bolamu na kati na bolamu nzamba za na ngwa envers biso bana na ebite ndenge na ko expliquer bino nakamati na meli yango esili si tokoma ba 20 heures ya même jour wana nzoto nanga ekomaki malamu nzoka te kobela nga na bela kezalaki nde na ndeko moko pa banda kobela le même problème wana et le lendemain nango na lamuki le na lamuki ka nde totambolaka biso nyonso tu toza bato na se na moi nazotamba na kutana ndeko ya mobali moko toyebane kala na mboka Manchester nde nini frère malamu malamu o sœur boni sœur malamu gabi naza malamu boni yo ate nga penza nzoto ezotungisanga malamu nzoto ezosala ngai pasi nazokoka même pas kosala 2 jours yango nazokoka mokendo mosate ngai bozobela maladi ni abi nazoyoka banzoto pasi ba articulation pasi nzala eza te posa kolia eza te parce que ba douleur yango wana ba faiblesse amokaki na kati na nzoto na elongolaki ngai na nzala posa ya komela eloko moko te don nzala nutu na kati na libumu esilaki siko frère wana bandi ko expliquer ngai nzoto pasi ba articulation pasi siko leri yazali ko yebisa ngai nzoto pasi azoko kesa musala te donc ba articulation pasi makolezo lenga ye azana posa ya kolia te donc nzoto komi faible makasi na lobi nzamba azalo kuma sanjoli makambo nzamba lobaka na ngai elekelaka ngai donc ngai malade na beli nzoka te pote na kokuta na moto oyo na pesa ekisi pote amela ngabi OK malade ozobela na ngapi na utuko bela ngo pendant 2 jours awa bolimbisa ngapi na beli na yoki nzoto na nga mabe même makaka ndongo zo décret wana ozoka ba articulation surtout pas ndire mutu azobela malaria ngabi awa na poto malaria ezati bosiko malaria e uche penga na zoka nzoto pasi lokwa malaria ndire bangungi basinga bon siko frère wana nzoka te banda ko bela malade wana
ba moko lera yebisinga bonga biso OK pas de problème na melaki pe bakisi apesanga bakisi oyoki malamu ga bien na melaki bakisi pesanga bakisi sikona biso ke no ozana matungulu na ndako alobi na matungulu zo matungulu la pembe sukola yango kata yango tena nzungu ozana citron na ndako na zana citron tena osomba citron nga bisomba ba citron ta misatu be mibale kata yango tena kati na nzungu na mama ya quantité eleka na pete zwanda mba mungu atana kati zwanda mba sukali oya chocolat tana kati tokisa yango tokapenda très bien tokapenda bien na ba poso ya citron tokisa yango na ba poso ya matungulu tokisa ko bwa kiloko moko te après ça mela yango okobika nzoka te bandeko na ngai oyo pasi onga na yoka kezalaki nde na mutu moko quelque part ba pasi na yoka kana kuta na kana baton na nzela te mbala liboso na kuta na mutu na nzela ke no na lo bamba liboso to za ibe 2 ou 3e fois na yoki pasi oui ezali 3e fois ou 4e fois nazo ka pasi nzoka te mutu moko azawa na pe na okinde kokuta na pona koma okuta na pe na batongo bongo na kansa osalinga déjà 4e fois bien 3e fois ce qui na bosanité o ezalaki bolamu na tata nzambe na yeko partager nango peut-être mutu moko songolo na kat na monde entier na bino bato bolandaka mama Elijah na lakisaka bino ba secret nyo surtout ba révélation nyo surtout oyo nzambe atiaka apesaka ngai pote na pesa na bino pote na disposition na bino bana nae oyo koyoka pasi na kati na nzoto zwa matungulu wana zwa citron na matungulu sukoli yango très bien okati kati otie mungwa na kati na mai otie na sukali ya chocolat na kati otokisi yango omeli yango okoyoka nzoto na bien après ça frère wana o nakutaneke mbanda kobela maladie wana ya faiblesse wana ndo nzoto mobimba pasi wana premier jour elekele tokuta naye deuxième jour troisième jour tokuta ngabi ndenge nini santa sir merci beaucoup na bakisi opesa kinga donc na meliango na meliango kaka 2 fois na yoki nzoto na ngai eko malamu ngala binzamba azwa lokoma sanjoli yango makamba bona kobomba ngote na ko partager nango bino bana nzambe le nzamba pesa kabiso ba message le nzamba la kabiso ba révélation ezali na moto moko songolo quelque part ezali na mwana na ye moko quelque part azali kobela soki yo muto azali kolandanga na moment o bi okolandaka nga un jour koyoki passe na kati na nzoto maladi yango eza lokola malaria donc ba passe nzoto okoyoka nzala te okoyoka munoko ne komi pena mabe oza suna gu ya eloko te na kati na munoko okoyoka nzala te munoko ko mabe gu moko oli eza na kati na munoko te oyoka siko ba articulation nyonso te nzoto nao ezali ko sala bien te zwa kaka citron on a la kisibino zwa kaka matungulu wana sukola yango bien na ba poso nango tia na kati na nzungu mai nzungu ezala kwa o mai afufa munene te quantité ba citron ko tia pe quantité mai o tia toza bato lambaka toyeba quantité nyo tozinga mai na oti na nzungu na ba citron na yo citron ngo eza oyo ezali citron okata ba citron n'importe quel citron kokozwa kuna mengala mulimo elakisanga na monaki citron ya boyo na monaki pe litungula boyo na lakisa bino kaka onde na zwaka na mulimo ne balakisanga na mulimo yango na partage na bino pe na zwaki sukali o ezali sukali ya chocolat o balakisaka na kati na mulimo après ça na mungwa o ya bambuma okotilize na ta mungwa ya bambuma ya pembe ezalaki sel du table etaki bambuma mungwa ya bambuma ya minene boyo o ezalaki bolamu na tata nzambe pona kosunga mutu moko quelque part mwana nzambe moko azali kobela na pesi nzambe na merci bande ko nangale na ko partager na bino ba message o na lingi moto nyonso tu azwa vie na spirituel na maboko na ye na lingi mwana nzambe nyonso tu azwa vie spirituel na au sérieux na maboko na parce que nzambe wana aza malamu koleka malamu nyonso tu nazana ba bolamu ebele o nzambe azali ko saela ngai merci Saint Esprit nazana ba bolamu ebele o nzambe azali ko saela nga botu na moi mikolo nyonso tu ezala mwana na ngai alingi ko bela maladi nzambe Alléluia Saint-Esprit. Moi nazana mwana nanga moko azana âge ya 11 ans, azana âge ya 11 ans. Siko avant abela maladie, fièvre moko na benga oui fièvre ko oui ba fièvre moko na moni na lali na butu fièvre mwana nanga beli fièvre. Abeli pinda fièvre nazo luka paracétamol eza na pesa e. Siko na la mutunga bitata nzambe na bondeli na tongole nzambe la kisinga keno mwana nanga azali ko bela na lamuki na bonde na tata na bi batela ye abela te maladi wana eleka na bongo na prier sili na bengi papa na bango na biseke no mwana moko arobela me ngana sina bondeli nzamba bikisa nzamba batela yo pe kuna sala prier place ozali pote ezali loko moka mabete na moni yango neti
lelo semaine prochaine natala nayoka nakendo tala mwana azali kobela même fièvre onga na mona na kati na butu. Donc nzambe wana azali kolakisa nga makambo na oso na bina yebisa bino boloba mamilage azali koloba makambo impoli na kati na YouTube ponani parce que nzambe ayebi santé na wana ngai koleka nyonso tu. Nzambe ayebi biso koleka nyonso tu. Boyebaka kosala repentance, boyebaka kokabwa na mabe, boyebaka kosala divorce na ono toza ezali sepelisa nzambe te. Na sala ki video moko nzambe pesa nga na loba na bana nzambe nyonso tu bo divorce na makambo nyonso sala esala esepelisa nzambe te. Bino moko wi makambo ni nzambe alingaka te. Bino moko boyebi oyo nini nzambe alingaka. Yango wana nde bo sala mariage na makambo nzambe alingaka. Nzambe alingaka te bo divorce na yango nyonso tu. Donc bo divorce la di bo kabwana na mabe nyonso tu esepelisa nzambe te nzambe alingaka te bokomona bolamu na nzambe. Nga mamelage ezala kolia oyo yanga kolia oyo ngai nzambe kontrola kolia na ngai. Ezala mai na nga na melaka nzambe kontrola mai na nga na melaka. Na fungola parenthèse moko muke mois passé normalement na banda komela mai oya Evian. Boto oya mai oya Evian na banda komela parce que na banda kolinga na mona kezala mai ya bien. Nzoka te na mulimo mai waniza malamu te. Nzambe ko ibisanga stopper komela mai o. Alakisinga mai mosusu bolimbisanga alakisinga mai mususu ya komela ya malamu leri pena zaki na Kongo na banda komela ba mai million nzamba lobi nanga non komela mai ote banda komela mai ya résidezo Kongo mai ya résidé congolais ane siko ba mai o ebimaka na pompe ya Kongo bazali kotia na ba bido be yo moko zio yango tokisi omeli. Donc nzamba azali malamu koleka malamu soki na liko partager na bino ba message ya boye soki na liko partager na bino bolamu po moto na moko o luka nzambe na bosolo o ba kobanga nzamba ko révéler au vie na mobimba nzamba ko révéler oyo tikala ko kanate o nyoto za babolamu na nzambe nzamba zo lokoma sanjoli nzamba batela bino bofungola nzambe mutema bofungola Saint Esprit mitema na bino bande konanga pardon nzamba azali réel nzamba azali réel pa kotikala ka réel nzamba azali ya solo azali mokeli na likolo na se azali nzambe na univers ye mutakela biso nyonso tu na se na moyo bana na nzambe bozwa vi na bino sérieux botia na maboko na nzambe bokomona bolamu na nzambe belé bokomona ba miracle na nzambe belé ozana tina tokendo koluka pasteur ozana tina toko benga apôtre ozana tina toko benga prophète ozana tina toko benga musana nzambe moko boye mais nzambe bana kolakso na makambo nyonso do vi na ngana lobaka pa na nzambe eza mutakala liboso na nzambe parce que ezala fufu ya ngana zali kolia na kati na sani pona ngaka penda kolia mingi na kati kolia na dimine kolia parce que lena banda kolia belé omona penda mbambuma misa ba ange bavandi tout autour nanga bazokengela nga ndenge nini nga nazali kolia nzamba azali ko contrôler makambo na ngai nyonso na kopesa bino exemple réel bomoni ndenge fenêtre na ngezabo moko mususu mulungi za ko sa makasi na fungola ki fenêtre munene na bino na fungoli fenêtre munene pote mpepe ekota makasi kana kanga avant ba ange ba oyebisanga kanga fenêtre na wana bolimbisa ngai mukolango wana banda ko sa ona fungoli ka parenthèse pona ibisa bino na ibina lakisa bino munene na nzambe lero tiki vino mobimba na maboko na nzambe nzamba ko contrôler nzamba ko diriger nzamba ko sala bolamu oyo kana kite na vina yo natiki fenêtre polenga bike non neti mulunge zabwe mo pesa na ngoboy natiki fenêtre pole na bina se na salange moke na lala na pema donc natika ka mutu likola mbetu boy na ka ba ange bandi ko yebisanga ofungoli fenêtre munene bongo pona nini na fungoli fenêtre munene non telema kendo kanga fenêtre ko kanga fenêtre te kan fungola fenêtre na bolimbisanga fungola fenêtre na normalité ko fungola pe fenêtre munene bongo eza malamu te na teleminga moko na yoki na soni let balobaka na ngai o likamba ko li ozolia mingi na yoka kapenda ozomona penda ko milimo ba telemi wana tout autour baso contrôler un jour na ko sala sous vidéo pour na makamba milimo donc milimo baza partout bana nzambe na kangi parenthèse wana nzamba lingi bino ndenge bozali bo se reculer na simate bo yambola liboso na nzambe bo pesa nzamba na mitema na bino ba vie na bino bo bombela e secret moko te parce que nzamba sonda ka lekere sikilere ndolom ayebi bino koleka bino moko bolanda o bat bazali ko critiquer bino te bolanda o bat bali ko pointer bino misapite bolanda bonyo moko boluka nzambe bo yambole pa ya nzambe nzamba na olimbisa mabe na bino nzamba na protéger bino na nyonso to banda ko lakisa bino ba merveille nyonso to o azanango pona ba vie na bino abando lakisa bino ba plan nyonso to o azanango pona ba vie na bino o ezalaki bolamu na tata nzambe tikete nzamba bole mokena likolo na se nzambe
oyo akela univers nzambe oyo akela biso ye alobaki na ngai azali mokili alobaki na ngai azali nzambe na mavula nyonso alobaki na ngai azali le Dieu de l'univers alobaki na ngai azali le Dieu tout puissant le Dieu vivant nzambe wana abatela bino kembo lokoma Saint Jésus ngepani tikete kimia na nzambe e protéger mabota na bino kimia na nzambe e batela mwana nzambe moko na moko place azwami oyo ezalaki bolamu na tata nzambe bo s'abonner bo partager na kati na chaîne mamelage le nzambe ali kopesa ba message na kozonga lisusu awa pona koyeba kopesa na bino bana na ye oyo ezali mosala tata tindaka na sala pona bino amen 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 bye nzamba bole amona bino nzamba za bolingo koleka bolingo nyonso to bolingo na nzambe ezali sa intérêt bopesa mitema na bino asala bino bolamu bye